yebi ke ba conteneur oning zo e ko pesa ba emploi na mboka na biso ba misale kozala ba tumsu ba na mituka ba koluka ba chauffeur ba tumsu ba ko sala ba tonga e koluka ba maçon boy tout ça eza kuna peta misala na mboka na biso. Mais dans mboka na biso Congo non, ce n'est pas comme ça. Journaliste à Roleka, alobi réalité, ma béo ezoleka na mboka fingité, alobi réalité, asali critique. Et Mukanda oyo na ebité ba resma des juristes bazawa. Mukanda nini ya l'été zala o na sali photocopie ozo mono batiaki encre correcteur. So banani bazo longola, banani bazo kama mba komi. Yo kuto solo ba bandika be bo ba maman maraîchère. Nazo ba l'an 2024, très bien. Le 17e jour du mois de juillet, à la retraite de monsieur Mobutu Manda Malou. Donc, famille Mobutu, Otomoni A. Niko fa ya na réseau ba Mobutiste na ba na bango. Famille Mobutu eko boto la batu mapangu. Na lobby na confirmé totalement par rapport à la correspondance. Les lots ba eko notifié na habité ba avocat, est-ce que c'est l'avocat ya Mutunda qui na notifié quand il vexe. Bah qu'on note bah mon canon. Il y a même sous batikati le bala la na balabala na bambula na banini. Tout le monde lupango comme morcelé. Na ba so chango la ndenga mapango lingwa leza ba un quart. Ba un cinquième. Comme ba boutique, lelo na tongo. To fandi parce que ngai na zana lingwala lupango ya batata mwasi na ngamoza pembeni ba yako tikila ba mukanda oyo. Quel document? Document oyo e uti na cabinet d'études ya maître Noé. Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka et bongo solution awa na pine korpa et pa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser ma solo bota la bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact idéologie bazo bete ngoma partout de façon que engenga est comme propre awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni melanga ike soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bake ndoko sokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kin gravitage ezaka place mo na pneu corpa et puis tosaka sous ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pneu na machine na ba démonte pneu et puis to ba pneu na ba mèche. La mèche est on a dit c'était ma moto longue c'est mèche. On a ça mais qui la poto va ebi. Puis c'est dans mon côté, voilà ba koda ba la biso c'est pas comme ça. Mais tout ça on va démonter pneu. La machine à pneu ça qu'on a ba démonter pneu et remonter pneu, remonter pneu. J'ai trouvé batté. Ça ça na maille mais mélanger avec des produits. Soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo nous te louons nous t'adorons nous t'élèvons toi les bénis du haut nous te louons nous t'adorons nous t'élèvons toi le Fils du Très-Haut nous te louons nous t'adorons
Dansons, bénissons les seigneurs de gloire. Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, Balamande fois Pembe. Ouais, grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, beau frère. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon Balamande fois Pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Tikunaga na zaku ya biso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Tikunaga ko kilema tukinde Fak kilelondiko Izande fe Fak kilelondiko Tuko sepela Numukupe Oyebunenga Avidi public Ebengaka Bamisi seba komedien Tikukumo Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi, chez Didier Masuki, Abidi Bibi, Didier Masuki, Abidi Bibi. Bonjour, chers internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Mon balamande Fapembe, bambote na bino nyonso pour message kolanda biso à travers votre chaîne à Vidi Public. Tikat nzamba pambola bino nyonso sera kozali na 5 continents na monde ba ndeko na ngai. Manda kolanzela mission lelo to lobele kambo makambo za koleka na mboka na biso. Makambo etali ba conflit parcellaire. Ba conflit parcellaire na kin est commis vraiment pasi et commis mingi. Mboka nini penza ko kozala ndenge wana autres de justice en valamu ezalité. Il faut dire les choses quand les choses ça ne va pas, il faut te le dire. Puisque c'est le peuple qui gagne. Si le peuple a un problème, il faut le peuple à réclamer quelque chose. Puisque le gouvernement comme ça makasi, il y a ça là où le peuple a zakoloba. Mais par contre, dans mboka na biso ezali différent. Bande ko problème ni za koleka na mboka na biso na si bolandi na ba chaîne belé quand même. Eza koinda bande ko na ngai ezali pasi mingi. Bana kin oya solo to yebike na commune ya Lingwala bande ko na ngai ezali na centre oyo mama Mobutu atika ka ba centre bo ni balé na ville ya Kinshasa. Oyo ya Lingwala oyo ataka ba handicapé et oyo ya limité kuneza bato esthétique tout na limité centre féminin mama Mobutu. Et oyo ya Lingwala boyebi yango eza na avenue Mushi bana Lingwala bayebi centre appel Z na appel Z. Appel Z ezali bongo quartier oyo Mobutu apesa ba papa na biso à l'époque nezaki na mandaka ba honneur mandaka onatra oyo basoka bandako na ba crédit na l'état Mobutu atikelaka bango bazwaka ba mapango na appel Z. Mapango ezali tout autour ya centre ya mama Mobutu. Mais na kati ya centre mama Mobutu ataka endroit wana pona ba handicapé. Bande kolanga nini eleki na mboka na biso eza koleka na mboka na biso. Chers amis, des fois ça fait mal. Comment on makambo dans mboka na biso Congo? Est-ce qu'on se pose la question? On se pose la question. En RDC, est-ce que la justice fonctionne ou fonctionne pas? Est-ce qu'il y a vraiment la justice en République démocratique du Congo ou pas? Bandeko. Makambo za osalama eza malamu te na ebite soki
baye bazali na likolo bakambaka mboka soki baza na molimo ya kibomoto ou baza nango te. Baza pena na motema ya kibomoto to mpe baza na motema ya kibomoto te. Bandeko vraiment esalaka mpasi mingi. Nano lobi likambo te mais esalaka mpasi mingi. Makambo ozo koleka na mboka na biso. Liboso ete naloba. Liboso ete bino nyonso bolanda nini eza koleka na mboka na biso Congo RDC na commune ya Lingwala. Tona na image to bandeko nanga. Après toza kozonga, to analyser makambo ozo koleka na mboka na biso. Qu'est-ce qui ne va pas na République démocratique du Congo? Tolanda ba image bandeko nanga. Po eteke musika. Mais tika na lobalika moko makambo koleka na Lingwala. Bato nyonso bayebi lupango moza ina veni mushi to benga ngo foyer social ba handicapé baza kovanda wana. To vanda kaka boye to moni ba boaki ba handicapé na libanda. Ya même misu batika ti lelo balala na balabala na bambula na banini. To moni lupango komoko ma morcelé na ba so chango na ndenga mapango Lingwala za ba 1/4 ba 1/5 komoko ma ba boutique lelo na tongo tofandi parce que ngai naza na Lingwala lopango ya batata mwasi na ngamwe za pembeni baye kotikila bango mukanda oyo. Quel document? Document oyo euti na cabinet d'études ya maître Noëlla Baswa et balobi ezaki requête ba côté na justice na kombo ya monsieur Mobutu Manda Maluku avandaka na Latanias au quartier résidentiel Limetik numéro 430 aye kozwa na ba parcelle environnante voisine ya foyer social wana alobi eza mapango ya bango et soko zotanga na mokando azoloba ke mapango na bango depuis 97 pendant que mapango wana bato bavandi ezali mapango ya PLZ ba travailleurs à PLZ ne bazo ba pesa bango yango et c'est depuis des années 70 ngai kuna botamaki te na kuta bato bavandaka wana. Et na mukanda nini ya l'état administration solo bakoko ya nango na baratir ya boye ba ko notifier batu na baratir boye donc ezaki na makambo mususu batiango encre correcteur ba c'est directement c'est un faux et c'est la justice, c'est le parquet qui a le droit à déguerpissement. Boni avocat na ye moko moto aza concerné nde ba ko notifier ba bi ke na 48 heures bobima ba papa ya famille ba responsable banamike bazawana bobi misa bango na 48 heures ils vont aller où? De la même manière ba procéder qui n'a pas handicapé et ba comme une intention bazo ba mapangu ya batu na bazo il paraît parce que na moni komwa Mobutu Manda Maluku apparemment ba bien ça la famille Mobutu l'un des petits-fils de Mobutu. Moi j'appelle ici le ministre Constant Mutamba lelo na tongo bonga yo ka bosolo bokiti ba pine ba kufiguna. Je vous donne. Na Lingwala, boza ba journaliste ya chaîne monene boke c'est l'investigation. C'est moi. Nde muna éteindre fait wana. Na epsi bango. Botika ngana lo bayango lo na na chaîne ya kwa bosolo et tout ça l'appelle la ministre intérieur, na ministre de la justice. Soki ba yo kité. Ngaité, na pesi information. Il y aura des morts, il y aura des blessés parce qu'aujourd'hui la police est dans la muraille. Commandant il y avait déjà des pinés. Baboy koyoka la police ngainde na pesa confiance, nous allons travailler, nous allons dénoncer. Sinon na tongo lelo ngoka ba arrestation, ba blessé et comment est-ce que le parquet une affaire privée Tochabongo il y a des gères, des gardes républicaines. Nde ba okengela mapango wana. Ba garde républicaine. Bato e bakolo mapango, ba ke na cadastre na compte ya Lukunga. Bakekotala, Batouana, Bazoba Mapango na bango, ils sont même pas reconnus, Bazan même le numéro cadastral, ils n'ont aucun document. Est-ce que Mboka Yango Bobak état des droits? N'a pas ça Nico Fa, il raisonne dans Bakeba Moboutiste, Nabala na bango, Bazongi pour botre la tubiloko. Parce qu'ici il y a le nom de Mobutu. Mobutu c'était un grand homme. En dépit de ses forces et faiblesses. Mais ça c'est trop grave. Ah, le ministre Constant Mutamba, je crois qu'il a suivi. Le procureur a suivi. Le ministre de l'Intérieur a suivi. Moi, je suis un légaliste et je ne pouvais pas être dans un quartier où Batbando tout m'a piné. Et on a évité le pire. Ça aide de faire vite pour éviter le pire.
Merci Bandeko Balandi. Il y a émission na biso. J'espère Bolandi Bandeko Nangai. J'espère Bolandi ndenge ndeko na biso auti ko expliquer confrère na biso ndenge auti ko expliquer. Bandeko nana yebite que sans que pelle les étoiles za maman Mobutu. Bamapango eza zinga tout autour nango baza na problème nini na l'état. Basoma mapango na bango na mbongo na bango. Batongo mapango na basoma na ninga be bandaka banda peo na biso zo bana mikili pe na 74 centre wana oyo écréama déjà. Bandiko, comment vous avez monté à ma bêtise à niveau oyo? Et le problème c'est quoi oyo menen boyoki wana? Motu azako se camoufler na kombo ya mwana ya Mobutu. Famille Mobutu. Mais moi j'ai essayé à sonner on sololi. Famille Mobutu a yebieti. Alati kombo ya Manda Mobutu Maluku. Est-ce que Manda Mobutu Maluku existe? Selon la recherche il est au sali. Kombo ya Maluku, Manda Mobutu Maluku, ba yebi amote na famille Mobutu. Bandeko. Totika pe ko saka na famille Mobutu tina niveau oyo. Totika ko saka na famille Mobutu tina niveau oyo. Alors, maintenant justice ezoko kanga mutu ote oyo asali makambo oyo. O tindi ba soda, ba yo bimisa ba tous les problèmes c'est quoi? Comment justice beaucoup ko zwaka makambo bo sini bo tindi ba soda pour accepter les plaintes na ye bo tunite mukanda o asombaka yango fiche parcellaire. À l'accepter nos fiches parcellaires, où il y a soumis la Lupanguana à l'époque, ou soit ce nom, fiche parcellaire à la Kisite, Kakambara Moko, Babengana Batule Lupangu, na lingwala Ezaya Koyinda, Soki l'État joue à précaution, Bamakila et Kotanga, niveau Congo, Nengo Sakanate. Bandekona, comment Bogo Komati na niveau Oyo, Bandekona, comment ça, on n'a pas Simbo à la Biso Congo. Ça commence à faire mal. Justice eza wapi? Bozo bakse la ministre wa yega siko ministre de la justice, ou bani ko pese ba dossier mo déjà il éclairé mutu. L'état pour ça la musala na yo. Oko okangela biso mutu na babengi Manda Mobutu Maluku. O atela komu na yeso adiza Manda Mobutu Maluku. Famille Mobutu balobi ba yebi ete. Tout ce qui a fait famille Mobutu, les familles ont sakana na ngote. Famille a conduit Mboka pendant 32 ans. Bien qu'il y ait erreur, ça qui n'a Mboka n'est présent dans ça erreur, mais ça quoi erreur, ça ça na présent ni on sort aller quitter après Joseph Kasavubu. Makambe bele bozo sele na Mboka wana, Mobutu mtatiki yango. Ça c'est vrai. Les avoir constaté, bazo fingate do solo ba ya solo. Ça c'est vrai. Basta de Martin Mobutu da Salian. Par la voix du Congo, nyonso boye ko kuta. Mobutu da Salian. Basta de belé makambe belé o ezala Congo. Ba parler de marbre makambe belé Mobutu mutu atiki yango. Ban sele ba ndaka belé makambe belé ba messe des officiers Mobutu ndatiki yango. Ba présent nyonso ba leki nan boye le lokasikate. Ça c'est vrai. Et l'autre sika nan boy na moto ezaki ba otala boy o bo côté ensemble o boy o présenter de tikiango nan te ça c'est vrai. Mobutu il a beaucoup fait Mobutu. A longo il va combat les États-Unis à champion du monde et tika combat historique dans le monde. Si le longo raté combat allié formal et les Canadiens en 1974. Mobutu monte dans salaire. Donc à un moment donné, totika osakana na kombo famille Mobutu. Totika osakana comme famille Mobutu, ceux qui peuvent escroquer batu, ou escroquer la niveau mesana. Pas pour que nous escroquer na kombo ya Manda Mobutu Maluku. Et en plus de ça, Maluku, Manda Mobutu Maluku, tu as évité. Ou, parce que Manda ou Mobutu, moi je pense que na kombo Maluku. Alors, on va profiter de la combo de famille Mobutu de Meki qu'on s'est renseigné. Bah, il y a billetté. À ce moment-là, c'est pour salir la famille Mobutu.
Et maintenant la justice congolaise, makambo aboye. Tant que vous portez un dossier, que nous pas un papa, maman. Justice est un dingue nini. Oh, beaucoup l'andela te ya yo témoin za la kanani. Fiche parcellaire ni wapi yango. Bo exacté, bo la kisité. Kama mpo peska papa que non mutete l'ende atindi biso asoma le pang na ne boye ala bibo bima le pang na na pesi no 48 bo bima. Mboka nini justice ya ndenge nini. Justice ya ndenge nini. Nandiko ba famille weza wana basala bana bango bana babotami wana bana bakoli wana bayebi makambo de bana bakomine bakoko bako ko prendre le lupango mapango te wana za en plus pour benga ba handicapé bobi misa ba handicapé o mama buta tika po bino mo zo lupango bo sanoni ya mboka na biso oyo Congo ya mboka na biso oyo Congo ezokende wapi tomona nzambe en live ki nzambe yeyo nzambe tele somboko au Congo par conflit parcellaire et commis ebele bat basa ko le mapangu na bango ndeko soka komi oza ndeko ya camarade ya ndeko ya mwasi ya ndeko ya ndeko ya leki ya mwasi ya ndeko ya Maman ya mobali ya ndeko ya. Alinga botra mo lika lupango mo côté mo lupango nete ume la nete za mani aya bokena l'état na ba chef coutumier wa teka mapanga il faut kolandela ka bango. Bango ba teka kango. Ba ko teka mu terrain ba moni la 2 3 jours 4 jours une année 2 ans ba bona ka terrain da bouger te ba teka mo so mususu. Il faut kolandela ka bango bande ko na ngai. Il faut qu'on ait la rabango. Et nous, ça n'a pas si mis dans le Congo, Kaka Congo. Sur tous les plans dans le Congo, il n'y a rien. À part mon niveau, c'est zonga ya centre wana. Et ça paye à bango. Et mukanda oyo na habité heureusement des juristes bazawa mukanda nini ya l'été zala on a sali photocopie ozo mono bachaki encre correcteur so banani bazolongola banani yoka mamba komi yokuto solo babandika bebo ba maman maraîchère nazo ba l'an 2024 très bien le 17e jour du mois de juillet à la retraite de monsieur Mobutu Manda Maluku donc famille Mobutu otomoni a Niko fa ya na réseau ba mobutiste na ba na bango famille Mobutu eko botola batu mapangu na lobi na confirmer totalement par rapport à la correspondance lelo ba eko notifier na ebité ba avocat est-ce que c'est l'avocat ya mutunda ke na notifier quand divert ba eko notifier ba pe mukando na ba ratir oyo ba fsi bango 48 heures ba céder mapangu na bango za le pango ya ba Mobutu awa ba komi mapangu wana zaki ya bango banda 1900 so na tangi bien au monde des années 1994 mais batouana bafana mapango depuis année 70 na compte s'y appelle Z c'était des travailleurs quand il y a travailleurs tant c'était coufu par des comptes final ba tigeli bango et ba kena na l'état ba régulariser Mobutu est mort vivant anima bandima pesa mikana na bato ya yebite Muzaye Joseph Aye Kara Félix Aye boy ote ya bango biso de lobibo lelo na tongo na chelo boko na mutema na ngai lelo na tongo komanda ya sous-set moza lingwa za temo bongo yo kalelo ba tsele mission de ba benguno ke ba ku fina lingwa ba jeune ba bimino ba pina bise quartier na bango comme danger na risque de spoliation ba yena ba pine na ba machete basi babilo wa so bato bazo bodo babilo wa l'état zela c'est yo na oke mbangu na makambo photo ke malembe peuple a comprendre banani bazo bodo est-ce ça M23 est-ce ça ba Rwanda eza ba Rwanda eza M23 te eza pe États-Unis te pe communauté internationale eza banani ba congolais ba communauté bongo américain comme Manda Mobutu Manda Maluku azala c'est le problème il y a Congo eza ba congolais mais na lobango de émission na yo sikoyo bitumenge bima père mo ebenga bi yo za lokwa leader ba jeune ya kano tona ye na isi ba mbo pesa nga mikando nyonso
toko dénoncer toko benga ba pandisa ngolendi ba roya ba filmer bino pe boloba bola sa mikanda pour que ana tshelo boko na motamba nazo loba na ministre intérieur nazo loba na ministre de la justice biso musana biso to lobby boyoki si demain il y a escalade et que batu bazoki babilo reziki boyebake ezamuka et avocat oyo bureau neza wapi na lupango wana centre bandikape bakati kati. Très bien, merci beaucoup. Je crois que nakosala ba investigation la ngai soki mayeo eza ya solo en tout cas nakoloba ke état de droit ezate d'ailleurs ndeko John ngana kosunga yo loko to investigation moni mikanda ba document tout cadastral mikanda so mapango wana ba famille wana moi je vais parler avec Eba Pesa yo namona yango ngamona simbango na la est-ce que ebi ke mutu oyo azomenacer même chef de quartier chef du quartier CNCI donc aux rappels Z a menacé parce que chef de quartier bisi très bien merci pango obino bozamboye la ngata acte de vente merci obino bosomba ki yango ezate ba di chef du quartier ce qu'a fait monter dans 48 heures on va l'arrêter. Merci Cédric Mbiengele tozana na kati ya plateau émission le peuple parle moi dans Congo Mbote qui marche ba ministère nyonso et loko mon côté eza kotambola malamu président Fatia Lobaki il faut critiquer mais il faut pas insulter makamoza à lokuta il y a toujours la vérité. Dans le ministère nyonso, il n'y a rien qui ne marche. Et là qu'on est au marché, rien du tout. Ministère ni. Il y a santé que le bakou douté. Tout le bakou douté. Aucun ne va dispenser les kichas. N'a pas mon côté au lieu que tu bika, moi je dis que yo bata sous malade. N'a yo me dire que la montre la dispensaire wana aussi ba microbe malmo et côté on en autres. République démocratique du Congo. Tabotam va la jeep la bino va conduire va député botam va ministre botam la jeep la bino moi je suis ministre. La République démocratique du Congo fier. Bozo le kapena va jeep la bino va négocier na bana ba osenga ba mbongo na nzela. Okiti va bino bana ba osenga mbongo na nzela okozwata se rendre compte te bandi kona ngai. Moi no ba osenga mbongo na nzela ba parents na ye. Ba sala kato ba sala kate. Okobenda ta mwana to benga mon fils kota na Obaloso ministre bolekana ba jipo mona mona basenga ba mbongo na nzela. Il faut ba uta ba poto so ba ye ba mbongo na bango bazwa pona tongo na mboka ko sala misala na mboka ko sala misala oyo gouvernement mu fallait sala ba na poto ba kuma ko ya ba ko sala yango. Donc ba na poto bazwa place ya gouvernement. Et ya biso gouvernement ko ba ka bango so ba koti ba simbongo na bango détournement. Pourquoi vous êtes présent Fachi Boye? Pourquoi vous êtes présent Fachi Boye? Vous êtes présent Fachi parce que c'est lui qui est le numéro 1. Tant que vous avez Makuna, il va Mikuna, et ça y Boye, alors va mettre 50-60 cités. Mais Bino va tout vous en zinga na ye. Bino va conseiller Bino tout. Il faut vous aider président Fachi. Je ne crois pas qu'il y ait derrière Karabina ministère wana Iba. Yokuna Iba. Yokuna Iba. Non. Non. C'est quoi ça to bengan skoni? Vous saboter président, c'est président Fachi. Ou comment? Bah tu vois qu'on est allé de gauche à droite. Halupangu nangaye. Halupangu nangana sombango. Les gens va conflit parcellaire. Nous lupangu moko. 5, 6, 7, 8 personnes basent au bunde lupangu moko. Mais justice c'est ça n'a pas cadastre les mêmes adresses à Lupango même numéro parce que le dossier on a pas de cadastre comment vous changer bino vous se poser question mais mais quelle année vous aura déjà une adresse est-ce que il faut que se poser la question aussi donc on n'a pas de cadastre il y a quartier bango tout commune bango tout. Et ça la passe mingi pour n'importe na biso Congo. Nzamba qui dans live Tony. Biso moko ba Congolais to linganité qui motema mabe. Mukolo motema mabe ko ngamboko na biso Congo biso moko ke na lobina linga mninga nga oyo. Na linga master oyo.
nalinga mokonzi na biso oyo nalinga ministre oyo ministre waza na place abike non nalinga mboka na Congo. Quand on dit que na mboka na Congo ça dit na ça détournement mbongo te dans ça la bonne dans la salaire na nga normal mais na mboka na biso Congo eza passe po yango mke salamaka mama lukuta ezati eza passe ministère nini oyo ekoyebisa ngai ke no efutaka bato ya misala mboka na biso Congo du 1er au 30 banda Mobutu atika pouvoir ti lelo eke bazalaka na retard ya salaire te nayebi te nandimi te ezali kolela ya population ndenge balelaka ndeko na ngai eza bénédiction te mpona bavi na bino bokoza na mambongo ebele bokoza na mituka ebele mais tant que population oyo nzambe asala na mokili apesi mboka na kombo Congo avec K oyo bokomisanga avec C royaume Congo tant que nzambe apesa mboka wana peuple Gazula kai. Fanda wana bino bokomi kosakana na bango bozoya boziwa pouvoir bozo kosakana na peuple wana papa nyoko mabaza mbongo na ye azo mbongo wana pasi atangisaka na maluku meya kwanda emsu na Kimbantseke tala trajet asimo salaire na ya somi mwa mabele na ye lokola yoza mukonzi ye konde kwa zate ndeko ya azate oyo botoli mabele na ye papa ke funda wapi eza bénédiction te mais boye baka yango bozana bana o boboti pouvoir esilaka mandat l'état pe esilaka mais soki nzamba frappé yo ma béni so bino bosata ngozana pouvoir na place otika bilembo ya bien mais bino otika bilembo ya mabe famille oyo evandi na campel zetu wana depuis 1974 ti lelo bazala problème ya batu te bayebi teke mapango wana ezala ya bango te yo lelo loko oza mutu ya epi otoya na kombo ya escroquerie ya kombo ya bana Mobutu mpona nini kosaka na kombo ya bana Mobutu boye mpona nini escroquerie na kombo ya bato ebele koma bokoki kokanga ye te mutu ayaki aye kopesa bino dossier koma bozo kokanga te azokima bozo kokanga ye te bokanga mutu wana foto na ye yango na boza komona boluka ye bokanga ye foto yango wana bokanga ye totala bandeko ezosala pasi ça fait mal ça fait vraiment mal pour mboka na Congo RDC na ba ministère nyonso ya toujours un problème ba ministère nyonso za na problème bana poto bakoluka bana ba conteneur bien pour aider pesa ba misala na mboka pays le douane le plus cher du monde Congo République démocratique RDC na biso mboka oyo douane le plus cher na monde mobimba Congo RDC ba Congo pour faire bakenda ko kitsa ba conteneur tina na ba West Afrique pour nini kuna za moins cher pourquoi za moins cher ba yebi ke ba conteneur olinzo e ko pesa ba emploi na mboka na biso ba misale kozala ba tumusu ba na mituka ba koluka ba chauffeur ba tumusu ba ko sala ba tonga e koluka ba maçon boy tout ça et ça pour nous peut-être misala na mboka na biso mais na mboka na biso Congo non ce n'est pas comme ça
journaliste akoleka alobi réalité mabe oyo ezoleka na mboka afingi te alobi réalité asali critique komini boza otamba bete bafulu boye bokangi journaliste musicien koleka na télévision alobi vérité ye mabe eza koleka na mboka na biso bokangi musicien wana ba oyo bafinga la président de la république tongo nidi pokwa na ba YouTube bato boza so botie so bakonde ba presse kuna so ningi ba contrôler ba journaliste oh boy il faut m'expliquer bien est-ce que ça ba journaliste et ba chaîne ou le na Congo ou na ba information sur l'écran na internet ou et ça ba site na ba chaîne internet ou finga ka gouvernement tongo nidi pokwa. Vous arrivez même pas à vous déclarer même à YouTube na bango. Vous avez la capacité wanate. Vous avez la capacité wanate pour déclarer même à YouTube na bango. Bino batama yele, bino vous contrôler les réseaux sociaux, bino vous contrôler la chaîne de film à président de la République. Mais va film avec ton midi pourquoi. Mais vous arrivez même pas à vous déclarer car ba insulte ou encore YouTube n'est pas insulté. Mais vous arrivez même pas. Mais ce qui vous avez dans la chaîne il y a télévision locale, allez, a eu problème. Oublie ce mot aussi, koyo. Na maï kosa na ngombe territoire le kamato la chaîne ya bino moko bato ya gouvernement sikoyo. Puisqu'on peut le faire. Ce qu'on besoin dans le kamba YouTube na bino. Pour bozo kokate. Je vous dis la vérité bozo kokate. Ba finga présent tongo midi pour internet. Moutakwa ukamba YouTube wana azate. Si ko bise mouta lukanga bino. Pour c'est facile. Comment mboke ko tambola mboko na biso Congo RDC. Na lo bango nyonso tanga sara de mission na lo barango. Ba politiciens congolais bazama yele makasi. Bazaba intello. Mais qu'est-ce qui fait que tant bazoa ba pesi ba mo place so ya fani kana kizi onenga na vandi boyo pan maele no tazaki nango o ezalaki ya ekonomi ana sima iboso la mona siko peuple akomona mbongo e na otamo na ba jipa boye na lokele Dubai ko investir kuna na ko Suisse ko tika ba mbongo na nga na ba France na ba lokele boyo abosa ni peuple abosa ni kino bana fuba kele classe le gouvernement peut ça la boye babila ma peut ça la mboka banzela peut ça la mboka il faut ça la boye non nyonso na elongwaka toyebaka te pona nini toyebaka te pourquoi bato baloba te ba combattant ba temela ki musique awa bazi ba problème na famille na bango ba kamebele bien que aussi et quand il y a jalousie, va combattre, va jamais va musicien, moussou. Y'en va la musique, mais Bazala qui a raison. Les logos n'engagent musique et zombie. Bon, moi, je n'ai pas bien. C'est ça. Bah, il y a le dossier, soi-disant, Manda Mobutu Maluku. Boko Lukate, Boko Ben, sa famille Mobutu Tebotuna. Mais c'est un tel, avec la famille Mobutu. T'as la sali boye. C'est ça, ma famille Bino. Nous sommes exactés. Quand ma papi boye n'a pas payé ça, 2 jours, 48 heures. Bah, quitter le pan, et salaman en mboka nini bande konangai. Et salaman en mboka nini. Comme ça la passe pour en mboka na biso Congo. Et comme ça la passe, ma famille baza kolela. Baza ba famille na bango. Nzamba zo mona bene boza ko nyokola ka bana ya batu, ba papa ya batu, ba mama ya batu. Ezo sala pasi. Comment on a ba vidéo papa ya batu bazo kate pa ba kuluna lokola mbisi, loboko ya papa ba kati yango ekela nzoto na ba simbi yango bo loboko ya papa ya batu. Asali eloko te. Où est la sécurité dans le Congo RDC? Où est la sécurité dans le Congo RDC? Biso dem
tosala ba vidéo esala makuna bosala ba vidéo bozoboka na réseaux sociaux tout le monde a son monde bakulu bakomo kotre batu tina kasa bandako tina ba quartier bofani ka mona butu bakulu na ba kotre bino bandeko na mboka nini oyezangi sécurité ya boye mboka nini nzambe okita to mona yo boye en live pona mboka na biso Kongo comme kosala pasi okomi na Kongo bokomi koyoka na sono bakina za congolais okomi koyoka soni olo bakingana za congolais po bayeba koza congolais so bamuno pantalon munene pantalon matiti awa chemise kiti na se kotambola mutambola tengu bayebi kaka wana za congolais eloko congolais atike na yango dimanche omona kuna makela église lupango makela église lupango makela église lupango makela église mais na mboka ngo changement ezozala kaka te changement ezozala kaka te tongo midi pokwa nzala tongo midi pokwa bata poto bakoma lokola bakoma benga ba professionnel so za mutuna poto ba benga professionnel yango bravo na bandeko na biso ba jeune fille ba jeune garçon tozomona na ba réseaux sociaux bako bunda kosa ba commerce ngo koteka doko na bango en ligne vraiment félicitations puisque soki bongo te bo lizo te la ka monde to te la ka gouvernement bandeko na bato anoliana bo moni video mso o eleki na est Congo bato ni bazo liana na est toko tia monte puisque YouTube okangango bato bazo liana musunya mutu batumba mutu anzambe Congo ya Kimbangu Congo ya Kimbangu mais Dieu existe. Dieu existe. Régner bo régner. Bo sakana vie à population. Bo sakana vie la vie à Batu. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Vous allez payer ça. Atabana na bino. Bako futaka yango. Atabana. Ata ba koko na bino bateko na bino bakofutaka yango ya des malheurs o le msu tozo mona biso tozo vivre na mokilelo to éviter nini o ba koko na biso basalaka to éviter nini o ba koko na biso basalaka boko payer yango un jour lelo ça va boyo ka bilengi bosole kana mituka cher bozo na population batu pamba ba voyo wana so bozoleka bokomi bokontra boulevard bato bapanzela po bino boleka bino banzambe boleka bino ba ange boleka population de ba satan bakola na nzala bapapa na bango bakozala paye te mapango na bango tokobotola eza pasi pe mawa un jour tozali awa un jour 99 jours ezaka muibi 100e jour ezaka ya nzambe eza bongo bapapa bato basoma mapango okala boya kobenga na bango so disant yo mwana mobutu baza afami mobutu te aza mwana ya manda te bo vérité aza mwana ya manda te ba faux document bozwi bo mettre en considérance. Pour considérer yango sans que boluka mwana mobutu ala zaka wapi comme na ene bokanga ye boya bolabisa ye na miso abatu a expliquer bino ala samikana nyonso mais non photo na ya mwana boluka ye photo yango wana boluka ye boye basoka zaka wapi ça c'est ça bina pasi ministère ni Otrako mao j'ai des amis au basara na Otrako lelo je sais nini bala ko souffrir pour na salaire ba professeur batangi biso batangi biso misu tilelo bazo continuer aux prof baza kuna pour tant quand nous on était à l'école à l'époque bon bazaki ba jeune donc bazana tilelo baza otangi ça même ne voilà la vidéo bazo ba celui-là c'est mon élève bayebi baza basa ko souffrir tilelo
ministère nini o na Congo eza bien ezate ministère nyonso baza kolela lela ministère nyonso baza kolela lela kaka mafia na mafia bandi konanga mboka ndi koza ningwana kweza pacha yaki na idéologie ke ba identité so bima mboka na biso Congo bo saleli ba discours ebele bola kisi yango nani sa sui carte d'identité na Congo nani sa sui carte d'identité na Congo bande ko tolo bate eza mboka na biso nous abilo moko te on est des Congolais tozo na mboka msusu te nzamba azala biso ba Congolais wapi ba carte d'identité yango oyo busela ba bolekila ba télévision na ba chaîne Congo boye bola se ba carte d'identité tala yango boye conformément na oya poto boye ti lelo ba carte d'identité ikelele mutu na zio yango te batu baloba te mboka ya ndenge nini sikoyo eloko nini ezo déranger ke batu ba identité toyebi te mais bino moko boyebi pourquoi pona nini osala peuple boy depuis tanga Mobutu oyo bokomi ko lelo ko ya koluka ko escroquer na kombo ya famille Mobutu on a tiré la carte d'identité ya Maya Pondu et depuis wana ti lelo Congolais a yebi ningi bazana identité te Congolais a yebi ningi bazana identité te eza soni bana Mobutu alongwa kenda kufa tous les présidents baleki mutu moko te atika sa carte d'identité na Congo mais président Fachi asali ba carte d'identité boleki bolaxi bato lelo boye biso pourquoi ba carte d'identité on les obimate toloba te Congolais lela te soka lobi bino ne boye okanga bato bino ne boye kopesa loi bino ne boye sel mutu ati kopesa loi na mokili oyo ezali bongo nzambe sel présent na loi kopesa na mokili ezali nzambe eza bato mokili te eza bato mokili te bandeko nanga sel mutu kopesa ba loi eza nzambe na lingwa les eza ko hinda ba na lingwa ba très fâché ba lingi te centre na bango pe ezete kendi kanga boy ba lingi te bon meka ko zwa ba précaution puisque makila eko tanga na lingwa na ndenge ba na lingwa ba ko tumboka na niveau wana po ba lingi te mabele na bango kendi wona centre ko mama Mobutu atika ba tsa handicapé comment ko za mutia mabeti na niveau wana. Et l'État, vous acceptez un mot. Botini peut pas encercler concession. Bandi magolong la handicapé. Non. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Qui monte ma bé au Congolais to koma nango. Atuna kanzambe. Et utara wapi. Qui monte ma bé au Congolais koma nango. Nzambe uti wapi. Nzamba ko longola biso ngote vraiment. Dans tous les domaines qui monte ma bé. Dans les domaines union sur la République démocratique du Congo qui monte ma bé. Dans sport, dans musique, dans politique, dans religion. Partout. Dans tous les domaines, l'enseignement. Partout. Qui monte ma bé. Et là, comme il y a une corruption au Congo, il y a un de gagner un monopole colléga vérité. Mensonge comme plus que vérité dans le Congo RDC. Mensonge comme plus. Ta gouvernement, membre du gouvernement, alors ça va détournement. Il faut sombre la presse, nyonso et belé na Congo pas ni pas na défendre yé.
Mais na ba la presse bozo défendre mutu boyebi ke mbongo lié eza baleki na yo ya bana na yo ya bakoko na yo ba papa no batika tout mais ozoni ko défendre mutu ya pesi yo mungu okomi ko défendre obomi musala presse ya mutu mona lelo bate belé na Congo wana o eza basala ba détournement mais beaucoup ko la vérité na bango te bokomi ko côté la bango na bino batu ya presse tozo kende wapi na mboka na biso Congo tozo kende wapi bandeko jugement ya Nzambe un jour ezali jugement ya Nzambe un jour ezali lelo ta na Congo ya lelo okena boulevard na mawa bata maboma boulevard na butu bana 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, bana baza ko se prostituer. Oh, Congo. Et banani ba yako manga bana ona. Bata ba chipa mnene ya butu basaka na politique. Ndi bon ba yako luka bana na mike wana. Bande konanga. To sosola ko ni ne komi na mboka na Congo. Ni ne komi na mboka na Congo. Politicien a gagné $dollars par mois. Mais à ce moment il y a 13, 14 ans, au bateau dans la ville, na bangana au wamo bayebi, au moins ça petit mo confédérément au petit on a dit banana mikie, moi no ya yemo ya ndako za mukolo ya mwana wana kwa zuluka bimana na ndako za moi sipe ya bien, ba mama ya kilo wana, moi ça ministre intel, moi ça boye, mais banana mikie ngaka na kubimana bango wana. Et loko ni neza oseme nzota mona batu. Et loko ni baza olukala nzota bana batu. Justice à Nzambe ezali. Merci bandeko na ngali kamlenga to sur lelo ya mwana. Donc na lingwala eza koyinda vraiment eza koyinda. Muto amebimisi na koma mana Mobutu Maluku azali mwana ya manda te. Alati kombo ya famille Mobutu. Totika pa Mobutu abatu tranquille. Mukolo ba kozoye bazo kima boko kanga ete. Tanto kozoye botu na ye, bo présenter famille Mobutu bazala ba témoigner ba yebisa bino soki wana nta famille na bango ou pas. Nzamba pambola bino mandeko na ngai. Tokota na toujours l'émission sur la vie du public, il faut que sola mboka eza malabu mingi. Mboka il faut to luka ke mboka na biso ni to ba ke au Congo RDC, eza paradis d'Afrique. Congo RDC boy to mona ngope na ba misala, to mona ngona ba acte, to mona ngona ba comportement. Parce que tout ce qui se passe en mboka na Congo, ma bewana o ezaka na mboka zo Congo, il y a d'autres ngolanda ba congolais tout au baza même à l'étranger de gauche à droite. Ba bokabani toujours ba ki songi kobomana même la pays à l'étranger. Même au baza na diaspora, au baza partout ma bewana ko lati Congo et lati ba congolais nyonso ba koma même de gauche à droite. Ma bé partout de gauche à droite. Bon voilà le milieu vous comprenez que ah on est pas congolais pas au Mobulu. Ba do beta ba sapato dans ma belé boye mais moi na kim terrain exact ma ko belé. Oya musoba ya mo congolais atali boso na mutu na ye. Oya mayele congolais tshamo na sima aye ba rasuste. Mais ya musoba congolais za liboso. Regardons quand ba site internet na ba chaîne YouTube. Kene ko makambo za malunga omona batute. Ya kaka na likambo ya buzoba. Ba fingi intel etre balongole bilamba. Tala kite boye tala batu okota na ba live ko mebele. Ona nini eza makambo ya buzoba. Siko loko ona yango la ça rappelle mentalité oyo muntu azana ngona mutu. Donc congolais c'est comme ça. Pas tous les congolais. Mais oya bien bon ba raisonner mingi bazala ba muke. Mingi ba kota na buzoba mboka na Congo ne ba bebisa mboka wana e kota la batu pe na mitu. Nzamba pambola bino to mona libongo mbala sima. Merci et au revoir. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe.
Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Tikunaga na za kuye biso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Tikunaga ko kilema tukinde Fak kilelo ndiko Izane fe Fak kilelo ndiko Tuko sepela Nimo coupe Oye bunenga Avidi public Ebinga kea Bamisise kwa komedien Tikuko